Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na oyo etali bongo ba aventurier to ba comédien oyo bamipesa na bakombo ya ba bishop, oyo bamipesa bakombo ya ba pasteur, oyo bazali kosala ba aventure na bango awa na poto na kombo ya Nzambe, kolobelaka kopamelaka bato na ndenge ya mabe na kombo ya Nzambe, alors que babiloko wana bazali kosala yango na kati na makanisi pe ba sentiment na bango moko oyo ndenge motema na bango ezali kotinda bango. Bandiko babolingo na koyebisa bino ete il faut boyeba yango mboka na biso Congo ezali mboka oyo tolobaka yango ntango nyonso moto nyonso tu il faut azala na conscience ya malamu mpona kopesa mpona ete tosangisa yango bato nyonso bazali koraisonne malamu mpe bato nyonso tu bazali koluka mboka ekende liboso. Ntango tokosangisa mayele wana nde tokoyeba ndenge nini mboka na biso ekokende liboso. Bandeko babolingo oyebi ete na koyebisa bino ya solo ntango na bandaki komona bato mosusu babandaki koya liboso ya bakamera koloba bamakambo mosusu oyo ntango mosusu soki preuve ezali te botikali na keske se bozali komituna eske likambo moto alobi ezali ya solo to ezali ya solo te. Na ntango wana bandeko tozalaki na bakeske se na ndenge ya kosakana te, mais sikoyo bandeko nazali kokonfirme bino Nzambe azali kotala ngai pe nazali koloba yango oh effort nalobi yango ete mwana mobali oyo soi-disant Bishop Chatumba c'est un escroc tout à fait. Azali moto ya Nzambe te azali moto ya lokuta, azali ndenganga bandeko na koloba yango vraiment nazali kokonfirme ye azali capable bato bayaka na l'église na ye na buto ake ye asalaka bikilakila na ye na ndenge ya bakisi oyo ye asalaka. Tango ye alobaka ete bato baye dimanche baye na église epa na ye azali kodistribue kaka milimo mabe, azali kobebisa milimo ya bato. Chatumba oyo bandeko babolingo oyebi ete balobaka na mokili kozala kaka moto oyo te soko oye liboso ya bato liboso ya kamera okomi koloba makambo neti chaku soki babandi kotuna bapreuve okomi oh no daya kutu bato mingi balobaka yango daya kutu likambo wana bato baloba ozosala kaka référence na yo mpo bato balobaka bato bakoki koloba likambo ekoki kozala mpe lokuta. Problème ezali nini? Problème ezali ete Chatumba oyo tolingi lelo soki mpenza azali vrai moto ya Nzambe, soki mpenza azali moto oyo aza koyebisa bato na makambo na ndenge ya solo, alobi ete radio Zoomel 1000 biso tobengaki ye to propose ye 1,500,000 $ oyo Kabila apesaki biso po ete topesa ye po atika koloba.
na lopangu na Congo. Mais bandeko, ngai nakoyebisa bino mama Rosalie, oyebi ke nakomi komona penza ba Congolais baza na problème moko psychique. Oya ye ezali problème, il faut ba mema ye na centre psychiatrie po ete batala mutu na ye soki eloko nini ezali na kati. Tata oyo azangi kindoki te. Tata oyo azali penza na solo na bondoki. Ye azali koloba biso to kontaktaki ye. Mais bandeko, alakisa aloba parce que biso ndenge tozalaka wa bandeko tango tosalaka émission soki toye l'air tokotaka tokomaka air. Pe l'air tobimaka tokomaka air. Ba appel nyonso ezala soki biso to bengaki awa na ndenge ya radio na biso boyebaka ete to notaka nyonso to ezali notifié. Bon, problème ezali boy. Ye alobi ba bengaki ye ezali bien topesi bino sikoyo devoir tolobi boy lokola chatumba lobi ba bengaki ye ayebisa na ba peuple congolais date oyo ba bengaki ye na air ba bengaki ye biso tozwi en charge makambo yango tokoluka na ndenge ya système ya telecom tokokende na telecom tokosolola na bato ya telecom tolobi moto moko azali na mboka Paris alobi ba bengaki ye mokolo boye na air boye tolingi soki moye ezali biso tozali prêt ya kosala ba démarche na auprès ya avocat na biso po tosololi na ye ayebisa biso bato telecom ayebisa biso bameka ko prélever message oyo alobi ete tobengaki na mokolo wana oyo topropozaki ye bambongo ndenge alobi pe tomeka kotala soki makambo oyo alobi ezali ya solo mpona kolakisa na bapeuple po ete biso tolobi ete radio Zumel 1000 ezali radio oyo tozali na vérité bango nde bino nde bozali bato ya lokuta mpona nini bokomi kokosa makambo bokanisi bokodestabilize biso mais bokokoka te soki tobengaki yo topropozaki yo 1,500,000 ndenge olobi est-ce que oenregistraki message wana soki oenregistraki yango tia yango bapeuple bayoka ke biso tobengaki yo topropose yo 1,500,000 pe tokangi date oyo yo osalaki émission na yo tokangi date wana tomoni mokolo oyo émission eleki oyo prononce ke biso topropozaki yo 1,500,000 Kabila apesaki biso po topesa na yo po tika koloba alors tokangi date ya mokolo oyo olobi makambo wana alors pesa biso sikoyo avant date wana mokolo oyo biso topropozaki yo 1,500,000 bandeko yango na naza koyebisa bino oyebi bato mingi bokomona na poto awa ezali nde craquage bato mosusu ndenge bazali wana baza koyeba ndenge nini ya kosa sortir te yokanisi moto lokola bishop oyo apart kolia bato bambongo ya mabonza na badim yokanisi moto lokola ye akosala nini penza ye akosala nini po ete tala kaka forme na ye ndenge ezali akoka mpe mosala awa na poto te asi amonani ke azali fatigue mipesi kaka kombo ya bishop bato oyo bakoma kolia kaka mbongo na ndenge ya fatigue oyo nazali bishop pesa dim oyo boyeboye kaka ndenge bozali komona ye lelo mpenza na ye komona ete makambo nyonso tu bato bamibengi basali ya nzambe mpe azali kotanga kombo ya nzambe omoni bato mosusu ndenge bakufaka oza kotanga kombo ya nzambe na baventure ozali kosala lelo mpenza na ye komona ete ntango atangi kaka kombo yo ke biso bato ya radio Zumel 1000 tobengaki topropose 1,500,000 na ye komona ye mbala moko azali escroc mais ayebaka ete tozali kozela dossier na ye moko oyo alongolaki mwana moko ya mwasi zemi na Congo ya 18 ans akanisa tobosani yango te tozali kozela moto ya Kinshasa tozali kozela biso baelema nyonso soki baelema wana ye na banzi ete tokozanga te po toloba yango azali kokosa ba makambo vraiment ezali mawa mingi pe pasi papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba kasi yambote avant naloba na kopesa lisusu message na ba auditeur na biso pona koyebisa bango ete kaka ndenge toyebisaki bino ete mokolo mwa jeudi à partir ya ba 20h tokoyamba bongo Zakari Baba Baswe oyo akoyanola na bamituna na bino obokotuna ye yangana tolobi ete na bandeko nyonso oyo
bakoyoka ba message oyo soki ozali na motuna ya kotuna Zakari ndeko koma yango déjà bien avant tuna yango po ete to recevoir déjà ba mituna ya bandeko mosusu basi batuni to pesi bino pe ba merci mingi pe bato oyo nano batuni te botuna yango po ete to kosala clôture ya ba mituna nyonso tu ti mercredi prochain nde ba mituna ya bato nyonso tokozwa jeudi tokozwa motuna ata ya moto moko te wana nde ezali décision oyo tozwi oyo nyonso akotuna motuna na ye mokolo ya jeudi prochain yebaka ete tokolekisa yango te yango la tolobi mituna na bino nyonso il faut etunama bien avant pona kopesa biso pe temps ya koprepare ya kozwa kobongisa yango nyonso tu pona koyeba ndenge nini tokofaire passer mituna na bino epai ya Zakari Bababaswe pona ayanola bino na bamituna oyo botuni ye na banzi ete message ezali bien reçu na banzi bokozala na ponctualité ya komela biso bamituna na bino avant jeudi. Merci. Bandeko babolingo siko tokoti na kati na émission na biso ezali mawa mingi pe pasi. Bandeko ngana bandaki kokanisa neti bato ndenge bamipesaka bakombo ya ba bishop. Ndenge bamipesaka bakombo ya ba soki ba archibishop o boye na bandeko kokanisa ete bato yo ezalaki tango mosusu nzambe nde mutu apesaka bango batitre wana mais sikoyo naye koconfirme mpenza tata oyo aye koconfirmele nga sikoyo ke bazali mpenza bavrai escroc. Bandeko ngai nazali koyebisa bino nazali koloba yango devant Dieu ke tata oyo bishop Chatumba c'est un escroc tout à fait. Bandeko banimero na ye nyonso aza kosala wana ya kokataka bilamba ya kolataka bamaputa aza koloba pe o lelo na remplacer Simon Kimbangu yo okende ko remplacer papa Simon Kimbangu na likambo nini? Papa Simon Kimbangu asasala mission na ye. Est-ce que papa Simon Kimbangu apesaka prophétie lobi ete bokomona moto moko koya kolata pe liputa lokola nga kobanda koloba kotambola po ete accomplir mission na nga? Non, papa Simon Kimbangu asala accomplissement ya mission na ye pe atikela biso maloba soko lingi kotambola na kati na liloba ya papa Simon Kimbangu ebongi malamu otosa maloba oya lobaka lingana no yeba oya lobaka alobaka teke bokomona muluba moko akobima tata moko muluba akobima akobanda kolata ba maputa pona koloba ete ayende po a remplacer nga pona kotombola mongongo na mokili. Papa Simon Kimbangu ndenga azali wana mokili ese yebiye eli koloba te yo soko olatili puta wana nde lobike oye posala mission ya papa Simon Kimbangu nani atindi yo po ete wana ezali basentiment na yo nde moto ozali kosala bongo. Tala nazali kosenga na Chatumba oyo ayokaka soni babiloko nyonso tu naye komona lelo oyo alobaka o non mutu boye azwaki mbongo na Kongo obo eza babiloko alokute eza kaka bastratégie oyo baza koluka. Mais Chatumba nazali kotuna yo eloko nini eza kosala bo oza na problème na mutu na yo pona nini boza na balokute ya boye yo kanisi penza baluka kaka mutu lokola yo bakende kopesa yo mbongo po baloba nini ke tika po ete koloba lisusu te. Mais ezali mawa mingi pesa biso date na mokolo biso tobengaki yo tozo proposer tolobi ke Joseph Kabila pesi biso $1,500,000 pona topesa soki euro topesa yo pona otika koloba. Mais oyebi ke eza kokamwisa eza kopesa mawa mais komona siko bato baza baaventurier baza bato lokuta yango na tolobi ete bato ya boye soki bazwaki Congo changement lingaki ezala te balingaki bayela biso kaka bacatastrophe na bacatastrophe oyo nyonso tu baza kobimisela bapema boye po ete ezali guerre ya baluba. C'est normal ezali komonana Chatumba bantumba banani bango nyonso tu lelo batelemi mpona nini guerre ya baluba bazali koluka nini moto na bango Tshisekedi azwa mpona nini mokolo Jean-Pierre Bemba arataka ba élection pona nini yepa lataka liputa te po ya koloba ete na ye ko accomplir mission ya papa Simon Kimbangu. Bino bozali kosala ba stratégie bino bokanisi ba kimbangiste bazoba baza koyeba ba scénario nyonso boza kosala ba kimbangiste baza komona ba scénario na bino moto ya boyenga na koko kende l'église na yete c'était féticheur menteur oyo moto ya boye bino bozokanisa ke boke kosambela nzambe asa kobenda bino ba chance. Moto ya boye un menteur tout à fait aza kolinga nde asala kombo po ayebana ezali mawa mingi yango bakongole toza koyebisa bino ntango nyonso
bolingaka soki boza kotala babiloko ya boye boetidiaka bato mosusu bakomi kosala makambo nde na ndenge ya sentiment ata oza koloba likambo eza nango mabe eza komonanake likambo eza koloba eza na nzela te mais tellement soki oza kokumisa kaka makambo ya kikombata bato baza kobetela o maboko mais bozobima bangoto bobo bozomona place lit na bino bozobima tala ebi nayebisa bino eloko moko bino bakombata naza koyebisa bino boye oyebi ntango bino bozalaka ete ata moto aye liboso ya kamera abandi koloba na ye babétise bino bobeti maboko mpo alobi kaka likambo malamu na oyo etali bakombata me na kati ya makambo alobi babétise na babétise olie bozalaka na politike to na nani na bakomission moko oyo ezalaka ete soki moto asali bétise bino moko boyokani bobengi na pembeni bolobi ndeko toboyi te ozobunda mpo na biso bakombata me likambo olobi biso tomoni yango bien mpo ozwi faveur na biso me mbala nsima kosala boye te tala ndenge olobi boye ndenge olobi boye eza eloko moko eza komarche te mpo ete bato bamoni yango deja eza faux makambo oyo olobi me bino bozalaka soki moto alobi ata likambo moko ya bobeti maboko mpo alobi malamu mpo na bakombata me eza buzoba Tchatumbo azali aventurier, un comédien tout à fait. Babiloko nyonso azoloba bandeko naye komona na babiloko nyonso baloba mosali nzambe bo aleki mbongo mutu bo naye komona bakosaka na bango eza bamakambo ya lokuta yango wana tozali koloba bandeko il faut toyeba yango ete bato oyo bamipesaki bakombo ya babishop bango moko mpona koya kodistraire bakongolais aza mpe koloba batuni ye motuna balobi me ye oza koloba ke nani continue na prison ye nde azali malamu ebongo bato oyo nyonso baza libanda bango nyonso baza mabe non akomi kobetabeta monoko me bandeko kaka na systeme na biso ndenge tosalaka sikoyo nazozongisa maloba epai ya mama Rosalie mpona tokota na kati na baimage tobanda koexplike ndenge tosalaka mpona kolimbolela clair na bapeuple congolais bacomprendre mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Vraiment mokolo ya lelo ebongi malamu mingi tomeka ko expliquer na bato pona bayeba lokuta ya bato oyo ndenge nini ezali kotambola. Bandeko ba bolingo il faut boyeba yango ete ba makambo oyo tata azali koloba ezali ata na sens te bino moko pe ba congolais bomi tuna. Ye président Joseph Kabila kopesa biso mbongo. Poete tokende ko corrompre tata oyo soi-disant Chatumba. Est-ce que bozo moneza na sens? Soki président Joseph Kabila lingi a traité likambo. Pona ko lukaneti a pesa moto bien cadeau ya mbongo. Il faut aller kaipa ya biso bato ya radio Zoomel mil bozo ko mona ngo eza na sens. Est-ce que président Joseph Kabila azangi bato yo bazali na entourage na yo bazali ko kipe makambo ya finance po basala makambo wana po ete biso nde tozwa yango to contacte te bandeko oyebi bato bakomi ko distraire bato na komi komona meme na litango bazali kosala ekomi kopesa posa ya nausée alati pe liputa azali koya pe koloba bandeko akoloba pe na kombo ya papa Simon Kimbangu bomoni ndenge bozali komilukela libabe na nzoto na bino oza kotanga kombo ya papa Simon Kimbangu na lokuta na kati na monoko nde bato ya boye balobi ete bango nde bazali kosala liti mpo na Congo bozali nde kosala liti mpo na kobundela ndeko na bino Muluba Tshisekedi toyebi yango na ndenge bamakambo nyonso tu bozali kosala to si tokompre bino bokanisi ata bamindele bayebi yango te bayebi bajeo bozali kosala te. Mais bandeko lokola bino bozali kokosa kaka na kombo ya nzambe bozali koyaka kaka liboso nzambe alobi nzambe asali nzambe kaka nzambe wana nde moto akokonfondre bino nzambe wana kaka moto akokonfondre bino liboso ya bato oyo bazali koyoka bino lelo bokozala confondi totalement po ete bokoseli nzambe makambo mingi nzambe akokonfondre bino bandeko ozomona kaka liti moko bazali kosala ya motema mabe jalousie balingi moninga azwa te bandeko boyebisa biso paragraphe nini oyo bakoma oyo esika balobi ete na mokili oyo topesi exemple ou bien moto lokola mama Micheline oyo ayembelaka nzambe lelo soki akei koyembela nzambe bafuti ye mbongo na ye akoki kozwa te ye
bazali na poto bazali kosala mosala bazali kokende koyembela banzambe meme na baboîte de nuit mais bazali kofuta bango mbongo mpona nini baboyaka te balobaka te tokozwa mbongo te po ete ndenge toyembeli nzambe na kote ya boîte de nuit boye ekomami te na bible mais bazali kozwa toyebi bango ebele na Paris mais ndenge nini bandeko mama Micheline akei kosala mosala na ye ayembeli nzambe ezali mosala oyo bato babengi ye po ete akende kobeta mais soki okobeti miziki soki bafuti yo eza mabe tango ya mobutu nde ezalaki malamu tango babandaki kopesa bino bobandaki kolia sikoyo nde bato mosusu soki bakea basali mosala na bango bafuti bango wana nde mabe bandeko tokoloba mingi te totika nano papa Botamba balancele biso baimage ebongo nsima totala toexplike ndenge kaka lolenge tosalaka po ete bato bacomprendre lolenge bato oyo bamibengi basali na nzambe bazali baimage s'il vous plaît papa Botamba nakopesa message oyo bayokanga na mokili radio moko ezali awa Zoom 1000 bato ya radio Zoom 1000 bacontacte nga baye Kabila tindi bango avec 1,500,000. Je précise, radio Zoom 1000 ZUM en allemand bazaliao batindi bango babenga na téléphone nanga na saki l'état major baina 1,500,000 pour me faire taire. Clé à la main, 2 maisons à ma campagne. Clé à la main, soit dans une ambassade awa, soit dans comme pas Kabila. Je leur ai dit mon combat et ça y a bon côté. Bandeko ba bolingo tokomona makambo awa na poto pe na mokili oyo na oyo etali biso ba congolais. Bandeko ba bolingo est-ce que oyo penza nazali komituna azali penza solo mosali na nzambe to azali na yekaka un débrouillard oyo azali koluka mbongo na sima ya bato na kati na lingomba po ete bato bapesaka ye mabonza po ete ye moko asa confirme yango bokoyoka yango bandeko mais soki totali bien na kosenga na bacombattant il fallait bokanga pasteur oyo bobeta ye soi-disant bishop il fallait bokanga ye bobeta ye boyebi combien de fois bino boniokwama mpona koluka boyeba esika biso bato ya radio Zoomel 1000 tozalaka boyebi ndenge boniokwama ndenge bobetela bambula bozwa batrain boluka bokota na Allemagne boluka mais bozwa solution te mpona koluka kaka biso bajournaliste ya radio Zoomel 1000 mais tala tato yo alobi ete biso tokendeki tomemi na 1,500,000 tomemeli ye na clé ya bamapangu toza kobondela ye mais ezalaki occasion mpo abenga bino bakombata aloba ete namoni bato yango boya tokanga bango mpo baso kopropose nga mbongo nga nalingi te boya tokanga bango bomoni ke ye pazani kaka kolabo tanto alobaki tobengaki ye na telefone tanto alobaki tomemelaki ye mbongo mais finalement siko bakombata bobanda kotuna ye yo moto monaki bato yango bamemelaki yo bakle banda kodécrire biso bango mpo toluka moye tokanga bango botika kosala na baaventure bino na bino ezali mawa mingi soi-disant bishop aza koloka mpe soni te balokuta ya boye eza kosilisa bino valeur bokoya koyeba yango apres oyo ezali baarchive ezali kotikala bavaleur na bino eza kosila un jour ezala bana na bino ezala bana ya bana na bino bakotuna bakoloba bien koko mpona nini ozalaki kosala baaventure ya bo ou bien papa mpona nini ozalaki kosala baaventure ya bo oyo oza kosala bishop Chatumba eza baaventure mpe bacomédie aza koloba mpe biso tomemeli ye 1,500,000 bandeko bino bokanisi Joseph Kabila na kati ya entourage na ye aza na bato oyo batali service social te wakoki kodelege bango mpo basala bamakambo etali ya mbongo aya koluka kaka biso bato ya radio Zoomel 1000 mpo tokende kopesa soi-disant un bishop mbongo ezali mawa mingi mpe pasi
po mona kaka za ko se contredire na makambo na tanto lobake o ba yela kinga ba pesa kinga mbongo tanto lobake o ba benga kinga na téléphone finalement bokondima skoyo ndenge nini na ba lokuta ya boy bandeko bato ba mona ka penza ke bishop oyo azali mosali na nzambe bolekisaka ta na bino pour rien pe bato oyo baza komona ete yende azali moto ya nzambe bakokende pe baza kotia bango maboko ezali mawa bishop oyo azali nde kosala lit bautilize sikoyo na baluba mpo ye nde sikoyo asala lit abanda koya koyebisa bato baprofesi ya lokuta nzambe alobeli nga boye na baprofesi ya lokuta na makambo aza koloba na ndenge ya kopamela bato tala toza koloba yango au nom de Jésus bamalédiction na ye nyonso to oyo aza kopesa au nom de Jésus tozongiseli ye yango au nom de Jésus esala kaka epai na ye mpe na kati ya libota na ye baoyo baza kokroire na ye bino nde bozali kaka babolole me bato lokola biso tokokokroire na moto ya boye te c'est un escroc tout à fait c'est un escroc bishop Chatumba c'est un escroc yo ozomona mutu mobimba aza espoir na ye na mokili ayeki nzambe alobi ete meme bible elobi ete mosali na moto nyonso tu fo asala mosala motoke bima me ye aza koloba ete non ndenge ezali wana espoir na ngai nazali kotia motema na ngai ngai nakolia mbongo ya mabonza na badimi tala ide na ye ezali kaka na mbongo ya bandimi donc on dirait nzambe asalela ye bato na mokili mpo basalelaka ye balukelaka ye bambongo mpo ye ayaka kopesa bato baprofesi ya lokuta na makambo ya lokuta mpo bapesaka ye bambongo bandeko nano esili te papa Botamba baimage to continue masolo na biso s'il vous plaît ngai navivaka na mabonza nakosenga na bandimi nyonso bakretien nyonso na mbongo na bino mabonza yango nde elesaka biso à mon âge ici je ne peux jamais compromettre le Congo mpo nazwa 1,5 million ekosalanga nini par rapport aux morts bafonctionnaire bandeko babolingo bomoni o sikoyo ezali lokola technique na ye ya ndenge nini ya kosenga bandimi mbongo donc alinga sala neti ke bayeki kopesa ye 1,5 aboyi yangana sima po azwa raison banda koyebisa bandimi ke bomoni naboyaki kutu mbongo likolo ya makambo ya Congo donc bino il faut bosala tu po ete bosunga ngai bandeko nakoyebisa bino eloko moko oyo nyonso toza koloba me nakoyebisa ete soi-disant bishop oyo azali fainéant paresseux nde bato ya bible eza koloba ete bato ya kosunga te bato oyo bakoki kopesa aide te bato ya boye aye na poto asalaka eloko te atikala mpe kosala rien aza kovivre kaka na social na mbongo ya bandimi amikomisi bishop mpe aza koyoka soni te aza mpe koloba ete ngai nakolia na mbongo ya bandimi oyo kolia nzambe nde moto aloba ike yo lieka na mbongo ya bandimi lelo bakongole ebele bakoma kozwa occasion mpona koloba ete nzambe alobaki mosali na nzambe ifo lieka kaka na mbongo ya bamabonza te nzambe apesi yo makasi apesi yo makolo na maboko olingi kosala te mpona nini bakoka kutu bato oyo bazanga moyen kotambola na ndenge ya pasi bazali koluka ndenge nini ya kosala po baganye vi na bango me yo moto nzambe apesi yo makasi na makolo bokomi kaka koutilize kombo ya nzambe mpona koluka ndenge nini ya kolia na simo ya mikongo ya bato ezali pasi mingi mpe mawa oyo nyonso toza koloba eza kolakisa ete ozali moto ya lokuta escroc paresseux toyebi na biso bandeko toyebi na biso système oyo ya bapaster oyo ya baluba bagene ndenge nini basalaka mpona kokosa bato toyebi yango oyo nyonso aza kosala eza lokuta il faut ozala kaka zoba mpo comprendre te ke paster oyo soki soi-disant bishop oyo azali escroc tout à fait papa Botamba to continue lisusu masolo na biso s'il vous plaît baza impayé bamilitaire baza impayé il n'y a même pas des hôpitaux tant que bokoya kopesa ngai 1,5 million et que ça ngai par rapport à Congolais. Je ne suis pas chef de Congolais pour nazwa mbongo sur les dos des Congolais et parler pour Kabila. Je ne le ferai pas. Na ko lancer message oyo bino batu boyaki na mbongo na bino soki boyi lisusu na kozonga lisusu kotanga bakombo na bino mais na sina pesi déjà indique na pesi déjà indique écoute makambo na ko na sokoloba bino so boyi bien. Ah, mais bandeko congolais, est-ce que bozomona penza soi-disant bishop oyo mutuna ezo sala malamu?
alobi ke mbongo biso topesi ye mbala nsima akosala tu akotanga bakombo na biso me bandeko ye alobi ete azali moto ya verite bakomba te baza wana baza kolinga surtout bino moko boyebi ndenge balukaka biso na mwinda sikoyo ye aza na belema bato bamemelaki ye mbongo soi-disant bauti na radio Zoomel 1000 aza koloba ete mbala nsima akotanga bakombo na bango kote mosusu komona loba ete babengaki na telefone mais finalement bokondima ye ndenge nini eske oyo azali moto ya kolanda to mutu na ye eza kosala te bomoni teke mutu na ye eza kosala te bandeko bino bokanisi mpenza ndenge bakomba ta balukaka ngai papa Roger mama Rosalie ezala papa Botamba ndenge balukaka biso na mwinda eke tata oyo ndenge bomoni aza kokwakula aza mutu ya kokwakula eke amoni biso mpenza boyi oyebi teka kokosala peja alobi bovanda nanu wana bongo tosolola asali mpe bamanevre abengi bakomba ta na mayele baye bazwi biso mais azoloba ke tokendeki tosololi na ya boyi 1,500,000 ale atiki mpe biso tokei mpe na bopete nyonso bandeko bomoni yango normal bomoni esika kaka balokuta wana oyo ya mike oyo ezolakisa ete atikalaki mpe komona biso te totikali mpe kosola na ye te lukuta tanto alobaka ezalaki na telefone tobengaki ye tanto alobaka tokendeki sur place o mbala nsima bokomona na kotanga bakombo na biso mais tanga bakombo mpo bandima yo mpo bakombo ata baza sikoyo na besoin ya koluka bapreuve mpo baza koluka biso na mwinda mais bandeko boyebaka ete kokwesa motu ya radio Zoomel 1000 kokwesa motu ya ngai papa Roger kokwesa motu ya mama Rosalie kokwesa motu ya papa Botamba eza facile te bokotoka bokobete mikinza bokotoka bandeko wana ezali neti bozali kobuka ngomba mpona koperse yango mpo ete bosala tu botya nzela ya train ezali seki te bokotoka nazali koyebisa bino mutu ya radio Zoomel 1000 ba journaliste ya radio Zoomel 1000 mpo ete bino boreusir bokotoka nanu botoki te oyo ezali kaka ke boza kosala baje bokotoka mpe tokolakisa bino ete liseki ezali te bandeko il faut toyeba yango ke bakomedi oyo bato baza kosala il faut ozala kaka zoba mpona kokwara na bato oyo mais oyo ye aza koloba epai na biso elobeli biso eloko te toseki tomoni aza comédien un aventurier tout à fait amipesi na kombo ya bishop mpe azali kolata liputa alobi ke nalati liputa mpona korepresente papa Simon Kimbangu nani yango ayebisaki oke papa Simon Kimbangu atikaki message ke mutu moko akobima kolata liputa mpo arepresente ye na babozoba ozali kosala oyo yo oza kosala oza koyeba teke eza nde buzoba tata oyo toza koyebisa o soi-disant bishop eza nde buzoba tala un fainéant avandi kaka wana mpona koloba ete ngai nazali wana tokolia kaka nde mbongo naza kaka wana mpona mbongo ya mabunza bandimi bakolesa ngai na bambongo ya mabunza ozokata soni te yo moko omiprograme bishop ale kaka ndenge bokosaka nzambe nde moto apesaki ngai epakola mio nakomi bishop makambo kaka ya lokuta mais tala bishop mobimba lokuta na lokuta estce moto ya nzambe azali na lokuta azalaka na lokuta ya boye bomoni teke na baprofession bozali koloba mpona Tshisekedi bomoni sikoyo bobandi koprouve yango ke ezalaki nango bakomedi baaventure makambo ya lokuta yango nomoni ete Tshisekedi atikali na ye kaka sentinelle ya limete atikali na ye kaka président moko président ya makanisi président oyo ya bandoto ya baba azoprete serment liboso ya mwasi na ye baboyi na ye na bana quartier est-ce que ezalaka tala bakomedi azokontinue kaka na bakomedi na ye ndenge abandelaka ngo wana poto ba-ex-phase bakomi kosalela ye baparade makila na biso mpona ekolo ye mpe azomona yango lokumu tala Chatumba toyebi baje na yo oza kobunda mpona ndeko na yo muluba mpona Tshisekedi me yebaka ete bitumba na yo mukili na toza koloba yango bakongole bakomona ndenge yo kokufa soni ndenge okotikala na soni opesi baprofesi olobi bamakambo ebelebele me nzambe akokonfondre mpe bakongole bakoseka yo biso toprometre yo mpo ete biso tozali kosambela nzambe aza na bomoi yo oza kosambela nzambe oyo akufa ya adi na bala oyo akufa kota na sa ya mabele mpe ya kola me biso tozali kosambela nzambe oyo azali na bomoi yebaka yango papa Botamba tokontinue masolo na biso s'il vous plaît.
Alors, Bishop Chatumba, dans l'espace, il y a 2-3 émissions. Du coup, va proposer 1 million. Tout ce que tu as dit, les montants que tu as dit. Malheureusement pour nous, on n'aura même pas le temps ou bien l'occasion de vérifier tout ce que tu viens de dire. Donc, le 1 million là, on ne pourra pas le vérifier. Alors, Bishop Chatumba, Toyoki, avant l'élection, Toyoki va prophétie et bimaki ibele. Na ba prophétie nyo surtout wana, et ça va que surtout tout dans rayo. Parce que yo, vous avez dans Zambie. Na prophétie surtout Toyoki. Ce qui est papier li fa mbaka eza compliqué mais yo za photo tuna yo na profession nyonso to yo ki ezaka président ezali Tshisekedi. Alors profession ezalaki Tshisekedi président il y a Congo ou bien président ou ya na poste té ba profession na eza lokuta nzamba kosi. Dites-nous quelque chose. Nzamba kosi té prophétie nyonso yo kana ibisa yo prophétie et c'est un domaine compartimenté. Prophétie, c'est comme une messe. Mais ndeko, il faut zalakaka zoba pour comprendre que ba profession bangonyo sou bazali ko pesa ezali ba profession ezali ko uta na makanisi na bango moko pe na ba raisonnement oyo bango bazali ko kanisa ba pensée moko illusoire. Ndeko bino bokanisi soki penza prophétie oyo ya ke Tshisekedi azali président ke nzambe nde moto apesaki yango. Est-ce que kosenga lisusu soi-disant Bishop Chatumba ayaka na liboso ya télévision abanda koganga tokanga banda kolelaka? Jamais. Eloko oyo nzambe asala lobi ekosenga kutu Chatumba oyo aya kutu kosala ba acrobatie liboso ya ba caméra te. Abanda kosala ba scénario liboso ya ba caméra te po ete eloko nzamba lobi nzambe ya kokokisa yango na bopete nyonso. Mais bomoni ete lokola eza ya nzambe te bakomi koluka ba technique nyonso tu bakomi koluka tala nakoyebisa bino eloko moko botata na kati na Bible soki nzambe alobi likambo na ye okomona ndenge ekokisamaka okondima te. Ekozala kaka tango parole wana se bimaki ya nzambe bobandi komona basigne mais depuis prophétie ya bango ebimaki soki ezalaki ya nzambe mais Tshisekedi elinga yakende ko prêter serment na se ya nzeta manga te na kuna na limete na kati ya ndako na ye to na se ya nzeta na se ya bamatolo oyo batekisaka na wenza bayaka te pe aprete yango liboso ya bana quartier. Soki penza prophétie bango bazali koloba ezalaki ya nzambe bandeko basigne ya bolingaki bomona mais bozomona kaka lokola ezali kaka te lokola ezalaki ya nzambe te bazali kaka soki bavandi ele baye liboso ya kamera baye ko créer likambo baye koloba et puis eloko ya nzambe yo moto na mokili ko bunda te polo ba naza ko bunda po solution ezoma te oya nzambe ko akobanda ko fungola kaka ba ouverture boza ko mona ba makambo mais ozomona kaka oya bango banzele za ya kokangama yango na moni ete bakomi na ba stratégie tanto soi-disant Bishop ango alata lipute on naza ko continuer mission Simon Kimbangu mawato tanto waya oh non likambo bo esalami o balingi ba pesa ngambongo ba corrompre nga kaka bandeko wana nyonso to ezali basigne oyo akolakisa ete bato oyo bazali na bango kopesa ba message ya nzambe te bamakanisi na bango pe nazali kopromettre bino bandeko kaka ndenge na mwadi deja ndenge asa koseli radio na biso makambo naza koyebisa bino ete nzambe ya kokonfondre bango eloko moko ekosalama te pe bazali kaka bato ya pasi bokomona ete bandeko balobaki ete Tshisekedi akozala président mais bokomona bino moko bilembo oyo kolakisa ete ba prophétie na bango ezalaka ya lokuta bomoni ndenge mama kalanga asi ake kokota na jibesiere na ye akoti avandi nie po ete totalisaki ye lokuta na ye alingaki aprofite na occasion mama kalanga akota monokobeko siko toyebi te esika bombani aza koprepare nini lisusu akoya kobwaka mpo na kokosa bato na nini na liboso ya bakamera mais basi bacomprendre bino bayebi na bango bandeko oyo bino bozali kosala ezali lisusu likambo ya mboka te ekomi nde likambo ya jalousie motema mabe po ete bino moto nyonso to oyo akoki lelo kozala ete alobi na Kabila na président Joseph Kabila bonjour alie mbongo apesi président Joseph Kabila mbote il faut bafilme yango bomoni alie mbongo donc bino
bato nyonso tu kaka oyo bazalaka pembeni ya Kabila baliaka kaka mbongo mpo na kolakisa ete bozande mitema mabe bandoki me kibondoki na bino sikoyo kobanda komonana ndenge ase alatili puta wana toyebi te stratégie nini mosusu akoya nango mokolo mosusu bokomona kaka ye na studio na ye boye bolumbu bandeko bilamba eza te toyebi te ndenge akoexplike bino nini mpe akoloba pourquoi eloko nini aye etindi ete aya bolumbu mpo ete epai na ye tout est possible vraiment ezali mawa mingi mpe pasi bomoni kaka bato ya lokuta bandeko profesi ya nzambe ko esengi kutu tata oyo chatumba te aya kobimisaka mitoki liboso ya bakamera mpo na kolela yoso oyebi ke nzambe moto alobi me vandaki me bandaka kobondela remerciaka nzambe ndenge ezalaka me soki omoni moto alobi ke nzambe alobi me aza koya susu abandi kolela kosala bamakambo na ndenge ya baeffort na ye moko ndeko wana nyonso to ezali kaka bakomedi na bango bazali kosala tozali bazoba te papa Botamba image s'il vous plaît que Tshisekedi c'est lui le président du Congo bakangele na limete batiena se ya nzete lokola Francis Colombo yo ozali bazobengo Francis solution yo oza solution te yo ozali Francis problème oza problème pour le Congo Francis ozali problème pour le Congo nayebi nazana dossier no mobimba Francis makamuna koloba oyo yo ubimi na Kisasa obandi ko fréquenter Moïse Katumbi pour l'éliminer avec du poison nayebi si yo Francis mission na yo nazana dossier no mobimba yo Francis bozana groupe na yo groupe no mobimba écoute chargé d'opération na yo ezali gouverneur André Kimbuta c'est un dossier il y a des gens qu'il faut tuer tata oyo chatumba toko yebisa yo ke omoni ba mitoki nyonso tozo ko bimisa pe ba malobo za koloba eza nango na tina te mais toko apprendre yo eloko moko pona tolakisa yo ke ba biloko za koloba na banzi na batongo balandaka yo na ba intéressé ya bato bazali intéressé na ba makambo yo zoloba na banzi tango batalaka bo bazoseka bango bazoseka yo na ndenga kosakana te Francis Kalombo yo zoloba honorable Francis Kalombo na Moïse Katumbi oyebi ke bango bayebana depuis kala avant même bakota na makambo ya politique tango mosusu oyebi yango te metoza ko apprendre yo mingi bakani baza ko kanisa ete honorable Francis Kalombo na Moïse Katumbi bazali kaka bato oyo bayebani kaka na kati ya politique ya Congo te bayebana depuis kala babanda ko solola depuis kala babanda ko lia esika moko depuis kala avant kutu makambo ya Joseph Kabila ekota na kati ya Congo soko yebaka te tozali ko apprendre yo alors tika ba comédie ba aventure oyo ba biloko apamba boza koloba po ete même soki Francis Kalombo honorable Francis Kalombo atali yango pe son excellence Moïse Katumbi atali ba makambo za koloba na banzi bazo seka yo ozobima tente aventurier yo yebaka kaka ba dossier ya batu o dossier ya boye na yebi mais soki batu ne ba preuve o te bozela na koya nango yo zela na ba preuve yo ndenge oza koloba boye ndenge oza kokanga yo zala na bapreuve kaka ezala kaka likambo ba promesse te naza na badossier yango bozela nakopesa donc obimi kaka tente yo nani na oyo nani epaphrase boza kaka ndenge moko bozoya kaka na baaventure soki boyebaka te bokanisaka bamakambo tozoloba non tala loba kaka babolole ya bakomba ta nde mutu lokola balingaka nombre na bango ebakisama nde bandimaka bino mais bato ebele basekaka bino babiloko oyo bosalaka ndenge oza wana chatumba bato bazoseka yo bazomona yo ignora ya kosakana te na baba biloko za koloba bazomona tina te et soi-disant bishop ngoto bobo ya bishop soko salaka ba biloko zo sala tango Jean-Pierre Bemba arataka élection tolinga toloba ke tam sozo ko bunda pona Congo mais yeko sala yango kaka po ete eloko les ali muluba Tshisekedi ndio komi ko latela batu ba putolo biete oye na mission Simon Kimbangu tala boza ba comédien bino boza ba comédien boza ba comédie bino batunde boza ko distraire ba peuple moyen Congo kende liboso zate au lieu botikela ba peuple tamba raisonner et loko ni ba ko sala po ete ba pesa ta implice na mboka bino boza ko distraire bango na ba discours moko ezanga tina ezali mawa mingi pona yo tatoyo papa Botamba to continuer ba masolo na biso s'il vous plaît apesi na général Kanyama
babengi esprit de mort, c'est bien pour toi. Le gonasi na bimisi ba mort nyonso na ba morgue, ba esprit na bango et kolata yo. Toi tu tues. Obomi Francis Colombo aye asomi cercueil. Si makosomba cercueil, wera son aye na mawa ya lukuta pona kosala matanga. Cartel na bino 4. Il y a pas chargé d'exécution. Toyebi bino. Tous les services, il y a renseignement, il y a Congo. Tous ça bango contact, je vous l'ai dit. Je vous dis. Tu es un agent de renseignement? Je ne peux pas donner mes sources. Bandeko, ezali mawa mingi. Koyoka babiloko ya bozoba o tato azakoloba. Tango bazako tuna eba preuve. Ye référence azako sala kaka na bato ya oh ezakoloba na Kinshasa. Donc bazanga bato ba lokotaka ba makambo de gauche à droite o pe ba makambo bango moko bazali ko inventer. Ezali mawa mingi azali ko kanisa azali ko sala makambo ya malonga mais azako yeba teke azako bebi sa réputation na un jour bato bagoya ko comprendre. Bandeko et comme il peut technique ya basali na nzambe mosusu ba komi ko sala ba technique ya boye pona ko luka ko somba esprit ya bato surtout ba komba tapo ba yaka ebele na église na bango ba mabonze pesa maka chatumba oyo azako sala mission oyo pambate tout d'abord azako sala yango pona ndeko na Muluba Tshisekedi deuxièmement azali ko sala yango pona ko luka ndenge nini ya ko benda bandimi baya na église na ye oyo ya ba combattant ezali ba technique na bango bazali ko sala toyebi yango nyonso me nzambe ya confondre bango eloko bango bazali kokanisa na motu na bango bayebaka ete bakozwa yango pete nzambe ya confondre bango po ete bozali kobebisa bavie ya bato na kolobaka makambo ya lokuta botie déséquilibre kati na bakongolais botie badivision kati na bakongolais boyebaka ete nzambe mpe ya confondre bino tozali kaka na poto tokomona bino bapasteur nyonso bachatumba baswadiza babishop tokomona ndenge bokotelengana. Papa Botamba, ba image, s'il vous plaît. Makamona Zoloba, eza koni na Kinshasa. Yo Francis Kalombo. Ozali na groupe de jeunes. Ozali na groupe de jeunes. Et c'est un groupe de bandits. Francis Kalombo. Bala kisangai magasin na yo na Kinshasa. Bala kisangai société au sala na Kinshasa. Pour autant na ba 200 000, 300 000. Okabela kabatu. Solution, ya magasin au sala. Ce que vous avez dit simple député, député à quel salaire? Mais je te dis Francis, karaté, tala, Saddam Hussein, bamomi nasinga. Babandi ko récupérer, bateau nyonso bazari ki na isinga. C'est le temps. Francis, Zoaka, Bima, le grand moyen sur la poto. Yoki Makabila. Ce que vous avez côté na biso. Toko limbisa yo. Bandeko babolingo bomoni yango siko ezali jalousie. Donc lit na bango baza kosala baza kotala kaka mutu abonga te mutu asala mwa ba œuvre moko boye te soki basali balesiye gouvernement mbongo ya Congo bandeko nani yango ayebi te ke honorable Francis Kalombo abanda ko simba ba montant oyo tato aza kotanga avant kutokoma député na mboka na biso nani yango ayebi te ke honorable Francis Kalombo abanda ko sala ba faire ne depuis kala oyo lelo tato akomi koloba ete alobe la biso magazini ni azalaka na yango alobe mais omoni ke babiloko musozo loba batumsu bazo mona epeza vrai ngoto bobo aza komi benga pe bishop on dirait tango mususu ko aza soi-disant bishop moko ayebi na epe ba makambu ya Congo bien te ba ayebi na epe histoire ya ba congolais bien te o kaka bato bazaka autaki na mboka akitika na Congo soki asaleta 1 mois 2 mois le bazui ba memie kaka na poto aye ko vanda soka za tuna esika nini mbongo ya honorable Francis Kalombo euta epi ke toza ko mona donc epi na histoire ya Congo malamu te epi pe honorable Francis Kalombo malamu te yo yebi te ke honorable Francis Kalombo abanda ko sala ba faire avant même yo quand même solo ya pouvoir ya Joseph Kabila na mboka na biso ebi yango te omoni donc lit na yo za ko sala yango kaka ngulungulu za ko loba de tout et de rien makambu moko ezanga tina o ekoki ko pesa rien na kati ya mboka na biso
Yo lingelo bake honorable Francis Kalomba bandi ko kabambongo na Congo lelo. Honorable Francis Kalomba bandi ko kabela batu bambongo avant même écouter comme député, avant même écouter Kabila le père akota na mboka na biso to yebi yango, o yebi bato honorable Francis Kalombo a aidé na vie na bango. Ok, lelo pe batu wana ba remercier ka eti lelo, mais a aidé bango avant que tout Kabila le père akota na mboka na biso. Alors yangana toza koloba tato yo soko za ko bunda pona liti ya Tshisekedi ndeko na muluba bunda kaka pona liti ya ndeko na Tshisekedi pona ndenga za muluba po ete bato mingi baza ko mona na contradiction po makambo zoloba ozana ti tchaku moko ba tcheli kolanze tambila aza ko ganga makambo za koloba bato kutu baza ko kipete. Donc soko za koluka ete bato ba ko bakisa na église na yo po mbongo ya mabonze e mata po ete yo moko lobi ete olieka na mbongo ya mabonza na badim. Donc continuer ko lia mbongo ya mabonza na ona badim tant que bato mosusu bazali ko penser ndenge nini ba ko kende po ba construire mboka na bango Congo yo zali ko lela kaka wana pona nini ndeko na yo muluba Tshisekedi azwa bokonzi na Congo olobi ete nzambe apesaki prophétie mais soki nzambe moto alobaki est-ce que ezali penza nécessaire yo ya ko bimisaka ba motoki na ba pate po olobaka kofinga ka bato soki nzambe moto alobaki vanda kimia totala soki nzambe moto alobaki mais lokola boyebike ezali nzambe te moto alobaki tala ndenge bokomi ko bimisela yango ba pake bokomi ko luka ba ndenge nyoso pona ko linga ko salir ba personnalité ya bato mosusu po bandimela bino mais boza ko sala mosala ya punda bato basi ba comprendre ba numéro nyoso boza ko beta ezali mawa mingi mais boye bagaite toza ko yebisa bino ke Joseph Kabila Kabange nde azali ya nzambe yende azali nzambe président oyo nzambe aponi na kati ya Congo bokotikala na soni pe bakoyiwo bato na mokili bakowolola bino awa na poto bakowolola bino kaka na ba prophétie na bino ya lokuto bopesi bokomona. Papa Botamba to continuer ba image s'il vous plaît. C'est-à-dire que au moni tant on a na télévision na dénoncé makambo basali Chabani abenga na téléphone abenga tant on a yambi albi yaya na ngai na salio nini abengo yaya na salio nini ata soki peze za bongo foleka na télévision lo bango ata soki ezali bongo ngo nini na kanisi comprendre na ba téléspectateurs bazolanda ba comprendre. Après téléphone ekati 10 minutes après a rappelé nga crédit esilaki na auto somba crédit à 20 €, na auto chargé botozaki 15 000 akwe kasiko kasi ça ka hypocrisie na auto chargé poto solo la liloba liboso solo banangai oza jaloux nangai oza suna succès te yangwana oza jaloux aucun de n'importe quoi dans la télévision pour même sa réputation nangai. Est-ce que ça perso mais bandeko babolingo makambo oyo tato ya uti koloba ata bino moko oyo eza kolakisa jalousie te yo si omona motoka bamba ya moto boye nzambe pa apesi ye na mutu ya munene bandeko aye kaka liboso ya kamera po banda kaka korelate makambo ya bavi ya bato epe oza koloba ete yo nde osambelaka bozomona kaka bamakambo ngo bino moko boza kolakisa ki jalousie na bino epe bato mosusu bakomi kosala babiloko ya boye na ndenge nini lokola basi bapekisi bamakambo ya bamiziki bakomi kotelemela bamusicien ya miziki oyo ya miziki religieuse lokola bakomi kotelemela bamakambo wana nyonso bato bakomi na tekniki ya kosalaka makambo ya boye aleki liboso ya télévision abandi koloba mpona kolakisa ya mpenza ki azali vrai opposant azali kosopose na politiki ya mboka mpona nini mpo ete ba DVD na bango bazali kosala etekamaka bazwaka occasion ya kozwa mbongo toyebi batekniki bato mingi bazali kosala lelo ata mwana mobali oyo yokanisi babiloko aza kosala ezali nini ezali batekniki lokola baproduit na ye mpenza na marché il faut asala technique moko po ete bakombatan bapesa ye priorité babiloko na ye ezala na marché ekontinue kotekama toyebi yango bandeko babolingo likambo ya kokamwa oyo bapa ya bakongole ekomi kolonga te tala
kaka moto nzambe apesi tata monene boye bapesi ye mpe nzoto ya bamibali bapesi ye mpe mutu ya monene bandeko mutu ya boye ata 8 kilo ezali kopeze me na kati ya motu wana oza komona kaka eloko te ezali bandeko ye osi omona mutu atiki kaka ndako na ye mpo banda koya koloba makambo ya baninga moto boye azwaki ota bapesaki moto boye mbongo me oyo nyonso oza kosala eza komonanaka ezali jalousie pe oza kolakisa ete ozali mpe na autorité ya kimobali te ozali mpenza mwasi biloko ozali kosala ozali mwasi po un homme qui se respecte akoki kosala babiloko babozoba bakibolole oyo okoki kosala te soki omoni moto azali na motu monene oyo ezali kopeze ezali na kilo ya 8 kilo ezali kopeze ba 8 kilo bandeko il faut kotala moto wana malamu yozomona kaka tala forme na ye ya motu bandeko okokanisa ete motu ezali na makambo ya malonga nzoka nde nyei na nyei ezali na kati bandeko ata mama Shabani ayembaki nzembo ezali ya moto mosusu ya yo nini na kati ata mama Shabani akendeki kobeta concert na ye mpona kosala campagne bafuti ye mbongo ya yo nini na kati boza komona teke boza komisambwisa kaka nzamba azwi yo apesi yo mutu ya munene boye bandeko okokanisa ete moto azali na mutu ya malonga nzoka nde nyei na nyei etondi na kati oyo ekomi nde bozoba yango na bandeko biloko tozali komona eza kolakisa mpenza ete basesi ya esprit ya bakongolais oyo ezali na mitu ya bakongolais komona kongolais alati olobi ye mobali yeyo me vanda na ye solola na ye oza komona kaka makambo aza koloba nyei na nyei oyo tatu aza kosala ezali jalousie motema mabe yo kanisi moto aza na jalousie te akoya liboso ya television mpo aloba liboso ya kamera mpo aloba babozoba ya boye banda mama Shabani ayemba banzembo wana esali mikolo boni mpo tata lelo ndatelema ya koloba ete naye koloba mpo ete nzembo wana ezalaki ya ete liboso alobaka yango te mpo na nini bomoni teke ezali jalousie kimotema mabe mawa mingi mawa okomona kaka nzamba akeli moto boye boza komona kaka akabamba ya mutu bapesi na moto me vanda na moto yango solola na ye tala kaka ba geste na ye na makambo aza koloba bomoni ete tina te ata ngai mama Rosalie ko ntango natali kaka nayoki ndenge aza koloba naye kotala kaka nalobi oyo aza jaloux bandeko mpo ete makambo nyonso aza koloba naza kutu koregrete bato ya boye kotikela bango ntango kosala baémission mpe koloba oyo eza babozobe eza babétise papa Roger papa Botamba to continue masolo na biso s'il vous plaît na tuna sikoyo est-ce que dans le succès est-ce qu'il y a pour définir mon succès yé Shabani pour définir mon succès ni nos anamo banzembo nyoso yemba na album no nyoso banzembo ya mama Marine Paka wazalaki chef d'émission na Angola sikwaza na Kinshasa banzembo nyoso oyo yemba eza banzembo mama Marine Paka yoza na nzembo moko salate et puis tango Shabani zero bagina za na succès te hein Patriarche Tambotich Malembe nzembo ya mama Shabani to vraiment mibali mususu basila vraiment soni alati pe abimi na ndako na ye bato bakanisa ke kosala makambo malonga olezala taka kei po eta mususu apesa exposition moko bo a exposer ka moko bo oyo koko pesa ba congolais tango mususu moi lumière na ndeni to koko sala pona mboka na biso no akei na ikaka po akende kolakisa bato ndenge nini aza ko discuter na mwasi mais oyo eza soni na ebide soki tato azo kokanisa ke mama Micheline aza muninga na ye mwasi ezali soni mingi ozo komona penza ke batu bavandi na poto eloka kosala ezangi bango mais tato aza koloba ete ye aza na succès mais ngai ata depuis na vanda na poto wana tiala koyoka ye nanu te succès nini yango ye aza koloba eza nango mpo soki totali malamu biso badeni ngonde toyebi bango banani deni ngonde toyebi bango Blaise Kombo toyebi bango bato ebele toyebi bamusicien chrétien na chrétienne ebele me nga natikala koyoka mutu oyo te kaka ndenge ye na guitare na ye ale aza kolinga kaka aluka nde siko lupemba
aza kolinga sala kombo baninga basala kombo depuis kala yo kaka ta mwasoni oyo eza koloba wana azali mwasi soki azalaki kutu mobali tokokoloba sava oza kodiskute na moninga no mobali me mwasi ozoyoka mpe ta soni te bandeko elobi ete mama ozali bapesi kaka motu monene ya pamba ya ofele ebele bazoluka bagrandeur ya mitu ya boye me ye bapesi kaka motu ya pamba oyo kaka mpenza ke oyo salate na salate etondi kuna na kati vraiment bakongole boyokaka ta mwasoni bandeko mais finalement bino mpenza bokolinga nani bokolinga kaka motu aye liboso na bino bandi kofinga bakonzi ya mboka nde bolingi bango mais motu aza koya mpona kolakisa ete ndenge nini tokokosangana mpo totonga mboka wana bolingi yango te mais soki bafutaki mama Shabani mbongo ndeko mobali zala na tolérance azali ndeko mwasi aza pe na libota na ye aza pe na bandeko na ye oyo ntango mosusu alesaka soki ake kobeta miziki bafuti ye mwa mbongo ya yo motema ya mabe ya nini bandeko babolingo vraiment likambo kokamo okotala kaka motu munene mais ozokanisa ete motu mpe tozala motu moko ya bien makambo bien na kati nzokande makambo kaka ya buzoba na buzoba oyo nazoyebisa bino bandeko nazokoza bino te makambo bato baza kosala eza buzoba nga nakoki kotolere bato ya boye te nakoki kondima bato ya boye te eza buzoba yakanisi soki abeti bamwa banzembu na ye na yembi yango amoni yango eza succès te yo ozomona motu mobimba aza na plateau ya télévision aza koloba bato mosusu baza na nsima baza koseka mpe aza komona yango lokumu aza koloba mpe eza nde jalousie mitema mabe boluka vi na ndenge ya bien sino te nzambe akokonfondre bino mpe nzambe asa bandi kokonfondre bino yango wana bokomi koya kolakisaki motema mabe na bino liboso ya bakamera ezali mawa mingi papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Ami de l'argent comme Denis Ngonde, fanfaron comme Denis Ngonde, hautain comme Denis Ngonde, blasphémateur comme Denis Ngonde, rebelle comme Denis Ngonde à leurs parents. Denis Ngonde à l'axi pour ça que azana éducation bien té parce que kolobana mutune tingai. Voilà nous allons dans les seigneurs. Papa. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bozali komona kaka ndenge nini moto oyo azali kolinga kolakisa neti yende azali malamu liboso ya mokili oyo ndenge tomonaka ete Jésus apesaka exemple ya bato mibale bazali kosambela mosusu azali koloba ete tata tala ngai ete napesaka mabonza tango nyonso ngai nayebi ndenge nini nakabelaka bato ngai nazali malamu ngai nayebi ndenge nini nasalaka makambo ngai nakokani na bato mosusu te apres alobi amen mosusu aye alobi ete nzambe na ngai nazali moto ya masumu nakoki kutu kotombola motu na ngai te mpo ete natala likolo po ete nazali moto mabe nakitisi motu na ngai yokela ngai mawa mpe pesa ngai motema ya kolimbisa baninga nazali moto mabe asengi bolimbisi mpe Jésus atunaki na bato mibale nani azali moto malamu Jésus atalisaki ete moto oyo ayaki kosenga bolimbisi mpe arekonetraki mabe na ye bandeko ndenge moko na tata oyo aza kolinga kofaire croire na bato ke ye nde azali parfait azali juste bandeko soki Denis Ngonde azali mauvais ndenge ye azali koloba il faut koya korelate yango liboso ya kamera mpona koyebisa bato ete moto wana azali mauvais soki Denis Ngonde azali na badefo na ye il faut koya korelate yango liboso ya kamera bandeko congolais na banzi ete tosali 32 ans na kati na bozoba alors il faut oyo ezali moment soki tomoni moto azali kotambola na bozoba totelemeli tolobeli ye po ete Congo ekomarche boye te oyo nyonso tu motema mabe kaka lelo ekomi na Congo ete soki olingi kaka ozali na problème na mutu olingi osalir moto wana olingi ete bato bayina moto wana okoya kokosela ye likambo kaka na kombo ya Kabila oh non bakorupaki ye oyo azwaki mbongo neti makambo azoloba mpo na Denis Ngonde ezali kaka babiloko oyo aza kolinga kosalir ye eza komonana motema mabe jalousie tala kaka forme ya kabamba
ya mutu aza nango soko tali ye na miso tali ye na elongi na monoko ozomona kaka ete aza motema mabe tata oyo aza kolinga kosalir baninga mpo na nini mpo ete ye alinga kobimisa image moko boye ya mabe vis-à-vis epai ya bakombata mpo na bato wana mpo na nini okoki kozala motema mabe tata oyo oza na motema mabe bandeko nazali koloba yango ngai mama Rosalie nazali koloba yango bandeko bomoni tata oyo kaka ndenge azali koloba observe malamu ye nde azali mauvais aza motema mabe mpe bato ya boye baforme ya mitu ya boye nde ezalaka ete balingaka komona succès ya baninga te soko ozalaki mpiaka balingaka kaka bamona moto mpiaka ti na suka soko ozwi succès mitu ya boye nde ezalaka ete aza capable ya kokende meme na polisi na kinsweki mpo akende koyebisa ete moto moko tozalaka na ye wana komi na mbongo boke bolandela ye botuna ye mbongo yango azwi yango ndenge nini tata aza motema mabe yo ozomona moto aza koshwana meme na basi moto aza kodiskute na basi koya koloba mabe ya basi liboso ya bakamera nde moto ya malonga yeyo nzambe apesi ye kaka mutu ya munene ya pamba bamitu oyo ekoki kopese na ekoki kopese lokola ba 8 kilo oyo boye soki bakati motu yango bandeko mwana moke ya 5 po atombola yango eza likambo mpo bamitu ya boye epezaka bandeko tala sikoyo soki aza na makambo mabe ese etondi na mutu boye ebongo mutu ya boye soki bakati yango po tombola yango oyo tracteur ekokoya mpenza mpo batombola yango mpo ete bamitu ya boye etondi na makambo ebele mpe soki makambo etondi ya mabe ebele mpe motu ekomi kopeze lisusu makasi ezaki motema mabe ki jalousie nde moto ezali kosala ye boye mpe azali koloba ete ye nde azali kolakisa ete ayebimi ye succès nini aza koloba aza nango bandeko ngai natikala koyoka moto oyo te ata na basuccès oyo aza koloba obo ekaka banzembo okomona kobeta wana banzembo nanga bo mais yo otikali kosala succès ni toyebi ata ye te tomoni kaka moto abimeli bato kaka ateli lokola manga ya babelema nzombo aye abandi koloba ezali pasi mpe mawa bato bazali kosala ete mboka na biso ekende liboso te bato ya boyende vraiment ezali soni mingi motema mabe jalousie oyo kaka mpenza motema likundu bato ya boyende oyo bamikomisa bakombata oyo bakoma koluka bato bayinaka mpo na koya koloba makambo elokuta koyinisa bango epai ya bato nde bato ya boye bandeko okotala boye talaka bamba mutu olobi ete moto oyo mpenza aza na makambo ya malamu mpo na Kongo mais ntango akobanda koloba omoni mpenza kibolole nyonso ebimi papa Botamba to continue masolo na biso s'il vous plaît en tant que patriarche oyo ezali album na yo nayebi te soki titre eza belema yango oyo nasombi yango po moi 20 € ekota na caisse na yo. En tout cas, c'est très gentil. Voilà, oui, ils sont honorables, mais oui, bien sûr, mais au sombi po yo mais oui, bien sûr, vous allez surpris. Monsieur Antoine Katoto, que j'aime bien, un producteur par excellence de Dieu. Au Sali Moussala Nayo, aux producteurs, mais moi je le fais parce que Denis Gondé a manqué de respect. Na sombi yango, pe nazako senga na bana nzambe nyonso. Na bo nyonso basambelaka te belinga musique ya nzambe. Mutu ata moko asomba lisusu CD ya Denis Gondé te yango yo. Pe Attends. Non, tu vas pas casser ça avec... Mais non, on a bouqué mais non, nazo bukango pour nous laxer que na banda musalo avant hier. C'est bon, là c'est ami comme ici évangéliste. Mais c'est quand même bon, c'est bon. Asombi ngombe akeko futa pasteur Tambuluko qui a consacré évangéliste. Faut comprendre. Na bouqué yango yo. Donc partout dans le monde, na Canada, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, Europe Mobimba, Nazi, partout, même na Kinshasa, Bosomba Seda Denis Gondé te, Boyoka yango te parce que Denis Gondé aza chrétien te, en tant que patriarche
Deningo n'a retiré baptême d'eau au Yozwa. N'a retiré un mot. Tu n'es plus chrétien, mais Deningo. Ok, oh là là. Bandeko babolingo oyo nyoso tundenge bozali komona ezali ndeki motema mabe oyo babengaka motema likundu oyo monaka ete moto aluki na vie bato oyo azalaka na bango bareusir bakombo na bango bakomi kotanga yango partout ye lokola aluka abima te ekomi nde motema mabe jalousie nde azwi sikoyo bato wana akomi kokotisa bango na masolo ya bamakambo etali mboka Kongo mpona koyinisa bango bien mais biso mpe bakongole toza bazoba te toyebi ke bato oyo bazali banguna te bazali mitema mabe te ye nde moto azali motema mabe ndeko oyebi na viko soki ozwi te nzambe nanu apelisi etwale na yo te tika koyina baninga tika kozala na motema mabe Deningonde oyo yo oza koloba bandeko soki tolandi parcours na ye bato mingi bayebi pe ndenge nini mwana mobali oyo asouffrir ndenge nini kokota tango nyonso ba jeune kosala ba répétition koyemba lelo nzamba asungi ye me ndeko mpona nini motema mabe ya boye osala motema mabe ndeko soki otali kaka batali kaka forme ya mutu na yo grandeur ya mutu na yo na degré ya mutu na yo ozomona na kaka koza mauvais oza motema mabe yango na moni tokomi kolinga kokosela baninga makambo mpona kokoso mutu boye azwaki mbongo boye tika lokuta tala babiloko bozosala mpona bato ko un jour nzambe akobetela bino retour baretour nango ekozala mpo lokuta na bino esi eleki boza lisusu bato moko tokobanda kotikela bino tante oye olobi likambo ya solo totiki yango eleki okosi todenonse yo oyo mwana mobali ozo kosala eza jalousie motema mabe azalaka na problème na ye na mama Micheline azalaka na problème na ye na Deningonde yango wana omoni ete azwi occasion sikoyo banda koya koloba yango liboso ya bakamera mpe akanisi soki asali boye bakomba te bakobetele maboko mpo nini ba-DVD na ye to ba-CD na ye oyo asala na poto awa loko etekamaka bien te occasion mpona mpe kosalela yango pibi mbala moko bato babanda kosomba me bozali komikosa bozali komikosa tala kaka moto aza na poto me azali jaloux na bato baza kuna na Congo ozomona teke eza grave bandeko nazoyebisa bino mwana mobali oyo c'était jaloux tout à fait aza jaloux aza motema mabe soki olingi oyebaki motema mabe na ye tala kaka grandeur ya motu na ye nzambe ayebaki tina ke ayebaki ke mutu azosala na mokili azotinda na mokili akozala mauvais le plus mauvais mpe akozala jaloux yango wana nzambe atielaki biso forme ya mutu na ye na sens moko ke soki otali kaka oyebi kaka mutu oyo forme ya mutu na ye donc ezolakisa ye te aza jaloux alingaka komona baninga baréussir te oyo mutu ya boye antuka nazoyebisa bino ya solo grandeur ya mutu oyo oyo mpenza soki alati maske eteko na butu mpenza makasi abimeli atie kaka bandeko okopaka tokoganga mpo wana mpenza okomona mpenza ke yo moko kotala kaka omoni kaka grandeur ya mutu ebangisi yo mbala moko ezali mawa mingi mpe pasi motema mabe tina niveau oyo oza jaloux oza motema mabe komoko okosala boye moninga aza kosala mosala na yo ya opasola banini omoni kena bino bansali ya nzambe yango ya bakombata bozolekisaki motema mabe na bino me ndeko ozali wana oza na malédiction na babiloko oza kosala mpo ete babiloko oyo oza kosala yebaka ete toza kaka na poto tokomona oyo ekokomela yo oza nde motema mabe oza jaloux yango na okomi kosala nde tobimisaka baninga olobaka te bakolabo na baliaki mbongo boye te yo nde oza motema mabe jaloux Papa Botamba, tu continues ma solo la vie. Ce que vous continuez à s'entêter, je parle en tant que chef sur toi. Je parle en tant que bishop sur ta personne. Congo, Francie, on a solution T, on a problème. Okay. Mais c'est le temps où tu peux se rétracter pour sauver ta peau. Ok. Bishop Chatumba. Toyoki ndenge évidemment
au lobby pour na makamonyo surtout on a nous reproché évidemment bateau bengi baza solution te baza ba problème mais tant au moins qui nzamba dit na bal à mon ekio message autant au lobby kolata na yo eza pona kata Simon ki bon message oyo yo yeli biso oyo nzambe a dit na bal abimela kio nzamba dit na bal a lobby na yo nini so vous partagez on le na ba non non message là est clair le Congo est indivisible local là va impliquer ba pasteur tout autour de Kabila dans les antivaleurs yangoni na bimeli yo to bimisa toujours le pasteur pour briser les antivaleurs yangoni message à pesinga na yangona lo na peuple congolais que Congo est amoko tala ngai na koloba na bino ba musicien bolobi ke bozeli ba chrétien Shabangi yo Micheline okaboli mbongo nazana ba preuve ya mbongo okaboli na koloba na bino nyos bozoka bola mbongo ba Denis Ngonde ba Loro Mbongo binyonso ba Christian Lemba ba Ale Moloto ba Feza Shamamba bino nyonso ba Maninga et autres bozoka bola mbongo ya Congolais bozoko so ba mbongo ya Kabila nazoko bisibino ce sont des antivaleurs derrière yo Micheline nako kanga yo nako sécher yo écoute na se ya moi nako tangelo verset ya mabele yoka mabele oyo nako tangela yo Micheline verset oyo nako tangango ezali na livre ya Jérémie chapitre 22 verset 29 jusqu'au verset 30 nako le baboy terre écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez Micheline Chabang, cette femme privée d'enfants, comme une femme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner au Congo. Prospera, descendant na yo, lokolo yo zimbongo, na kangi yo, na kotisio na molili, o kote na molili, libumu na yo, ekobimisa mwasi te, ekobimisa mobali te, malobo na zali koloba, kaka nga mutu na kolongolango, mutu moko te, akomeka kolongola maloba oyo. Elle pousse maman Olangi. Ata maman Olangi. Maman Olangi, azali ministre de Dieu, azali ministre te, azali ministère te. C'est une femme qui a reçu une révélation. Son travail est approuvé dans le monde. Et je la respecte. Mais yo Micheline, olongo chie, maman Olasedi Moussara naï. Na combat spirituel. D'ailleurs, na bengi ba maman yo son combat pour na prière wana. Mais yo Micheline, na séché yo. Sur ton trône, aucun de tes descendants s'assiera. Mbongo zui. Eza makila ya 8 millions de morts. Mbongo zui. Ezali ya Arma Tungulu. Makila na ye. Mbongo zui. Ezali makili ya Cédric. Yoloro mbongo. Aucun na mwana batu. Bake kukange suki na mwasa Kabila. Kabila ye. Apeshe mboti. Mwana lobi ke papa nebi ko loba Swahili te loba kaka lingala. Kabila zui munduki. Abomi e tant. Bake ko zwa corps. Na émission na loba ki yango. Bazi corps. Bakundi na mabele. Ah, Loro Mbongo. Boyini mutu apesi nga information. Et ils ont dit Francis Kalom. A quoi contredire te. Alobi na mutu tuzala kinai. Alobi te. Bakundi awanga nati na koroma kambutu bozoko sa Kabila koboma bino tu sur la liste ya koboma akoboma yo tala Zakari nazana mawana yo
Zakari aussi poison. Pour que ne kotia kamere. Kamere aza mai mai. Na koyebisa yo. Kamere aza mai mai. Bakufa kana biloko wana te. Zakari ozo kufa. Ozo kufa. Na poison. Ozui. Obangite. Toyibite. Soki kamere akomi kotia peuple. Soki azaka na ngambo na bino. Wana bino moto ba to boyebi. Mais ma déclaration na eza ko na kisebiso ke akomi na ngambo na biso. Mais ozo ke ndela poisson. Comment bino ba congolais? Bozaka kama yele muke. Boko moma ba Joseph nyonso. C'est moto kutika na ba ignorant. Oyebi plan, oni asali. Oyebi plan, Kagame asali. Kagame nazana document. À émission prochaine, nazo ya nango ya Vatican. Nakola kisana ba caché ya Vatican. Dans une décision par Kagame, exterminer race bantou, nyos. Ils ont utilisé des méthodes. Bas préservatif. Ils ont eu le Congo. Préservatif, voilà, ils sont fragiles. Ils ont, quand nous avons écouté le mois, ils ont absorbé liquide, il y a mois. Ils ont dit qu'on libérait liquide à Mobile. Pour contamination, ils ont là. Dans 10 ans, génération nyonso ya bandumba, ya bato infidèle, baza na contaminé, bakufa na sida, na koya na document, na prochaine émission, avec les cachets, makambo nyonso na sako ngana za musala ndam, na za bishop, na za wen par Dieu, je suis envoyé pour dire la vérité, bazali kobuma bino, bandeko bolingo oyebi ete awa na diaspora soki biso ba diaspora congolaise tozali na bato lokola ba Tchatumba oyo tozali na bango ata 50 donc diaspora nyonso ekomi ya kopola oba makambo nyonso toza koloba kaka ya lokuta na lokuta ta moko ezali vrai te ti ya ekokota o Vatican ebimisi document moko oza koloba donc Vatican ebimisi document donc ozali ko accuser cardinal Mosengo indirectement que ezali ne cardinal bake ko fabriquer ba mikanda na kombo ya Vatican pona ba panza yango ba pesa na ba congolais po oyo lobi to moni déjà cardinal Mosengo mbala moko alobi ke Vatican sali ba mikanda oyo balobi ete bazali na ba préservatif oyo bazali bandeko naza koyebisa bino ya solo oyebi ba makambo ya Kongo yo bokoya koboma bato mosusu innocemment après boyo ko comprendre ka tala na minute yo moto lokola Tchatumba azali lokola pion ya IDPS oyo batie wana uniquement kaka po a travailler moral ya bato mais ko simba te ekosimba te ata ndenga ke kolata ba maputa na ye soit disant papa Simon Kimbangu ekosimba te bandeko ba jeune nyonso za kosala bandeko soki nzamba lobi likambo soki nzamba lakisi révélation ekosenga te na Tchatumba ya kosala ba acrobatie belé ya kobimisela batu ba mitoki tini na manse ya masasamba non Tchatumba kuta kozala na befort ya kosala te soki nzambe moto alobi likambo oyo mais po mona ete ezali ya nzambe te tala ndenge azali kolela tala ndenge azali komanipule bato Tchatumba nakoyebisa obo soki nzambe apesi révélation yo mosali na nzambe okomitungisa te ovandi na yo kaka kimia ozali kozela réalisation ya nzambe ekokisama mais oyo tozali komona yo ozali kosala ezali nde kolakisa ete makambo nyonso ozali koloba ezali na yango ya nzambe te ata ndenge bozali koloba ete prophétie ya Tshisekedi ezalaki ya nzambe ezalaki ya nzambe te yango nde ekomi kofaire agiter bino bomoni ete mikolo ezali kokende po ete bosu bolobaki baprophétie ya lokuta bokomi kolinga bozwa bokonzi par la force ezali mawa mingi pona bino ndenge ezali wana bozali koyokisa Kongo soni zonga na ndako longola liputa na yo dra ya pembe oyo sili kolatela batu longola yango lata pantalon na yo normal sala vie na yo normal po ete Tshisekedi jamais kotikala kozwa bokonzi na Kongo oyo wana tozali koyebisa oyo ngai nalobi wana penza ezali révélation monene euti na nzambe moko mais obilo bozali koloba ezali ba biloko bozali koloba kaka tika boloba boza koloba lokola bachaku yango na bomoni ete mama kalanga yakamba ngo nzambe alobi lelo azali wapi
akenda akima fuebele akenda kobombana akenda kobombana akenda kofietama quelque part aza koze l'événement mususu po ya kobima ya koloba ete nzambe atindi ngai nzambe alobi bomoni boyoki boza koyokisa kombo ya nzambe soni likolo ya bamakambo boza koloba bomoni tango tala kutuna adilondole aza kotuna lobi me soki profesia yango ezalaki ya nzambe ndenge nini okomi kobeta monoko mpona koluka bamakambo ya lokuta ndeko na koyebisa soki nzambe apesi profesi eza kutuna toza kutuna besoin te ke tata oyo chatumba yaka kosalela biso makelele na liboso ya bakamera jamais akovanda kaka na esika ye azalaka kimia tokomona mpe makambo yango ekokokisama na bopete nyonso mais lokola bazali kaka bamafie bazalaki na kati ya lisolo ya kosala kaka bamakambo na ndenge ya kimayuya yango na omoni ete bakomi bato moko ekomi kotrouble bango lokola bakosaki ale bayebi sikoyo ndenge nini lokuto bango basalaki moyen kokisama eza te bakomi sikoyo agité bakomi koya koloba n'importe quoi ezali mawa mingi mpe pasi papa Botamba to continuer ba image na biso s'il vous plaît Boniki Mezali Kimi ezali bandeko boyoki bino moko batuni ye soki kimia ezali alobi ete kimia ezali me tokolakisa bino ete tata oyo azali na kimia te po ete lokola likambo bango bazali kosala ezali na yango ya mayuya ezali na yango likambo moko bazali kosala yango na ndenge ya kimoniato tokolakisa bino ete azali na kimia te pe bokomona ete makambo nyonso tu oyo alobaka ayebaka teke azali na contradiction ya kosakana te batuni ye eske kimia ezali boyoki bino moko alobi ete kimia ezali me sikoyo tokolakisa bino ete azali na kimia te mpo moto azalaka na kimia okomona yango meme na maloba na ye meme na evandeli na ye ne meme na baacte na ye bokokomprendre yango me sikoyo ekomi na moma oyo tokolakisa bino ete azali na kimia te mpo ete balingi kozwa pouvoir na ndenge ya kimayuya lokola ndeko na ye Tshisekedi azali muluba yango ete azali koboma banzoto boye po ete tango ya Jean-Pierre Bemba tomoni esika abomelaka nzoto ya boye te lokola Tshisekedi aza muluba yango na omoni ete bato ya UDPS bautilize ye comme abima neti molobeleli ya nzambe akanisi ete maloba oyo ye azali koloba ekobangisa mpenza mokili nzoka nde azali kolekisa ta na ye pamba olio tokaka motoki ti na se ya masasamba olio bimisaka motoki na yo luka mosala okende kosala oyo ozali kosala ezali bozoba tozali komona yo nde bolole bishop ya bolole bandeko botala sikoyo mpona kotalisa bino ete bishop oyo azali bishop moko comédien Tintin Ngoto Bobo botala mpe bokomona ete azali na ye mpe na kimia te botala kaka ba acte na ye bokomona ete azali na kimia te kimia oyo alobi ezali kaka likolo ya mbebo me na kati na motema bishop azali utilize azali koluka kosala tu po ete bazwa pouvoir Tshisekedi azwa pouvoir na ndenge ya mayuya me eloko nzambe alobi ifale kokisama lokola ekomi na ndenge ya mayuya bino nde bokolela ebele na monoko ya mboka ba image s'il vous plaît papa Botamba bokozala mayele te merci beaucoup baza na projet ya koexterminer merci beaucoup bishop makambo nde koyebisa bino oyo Kabila Kabange Kanambe oyo aza na makina shebeya makina na ezwa koganga de génération en génération bana nyonso bakotanga civisme patriotisme les armoiries tokotangisa yango. Bishop Chatumba, le Congolais, les internautes ont regardé ton film. Bobo sanate okomi comme liste wana ona ibisaki bino yaba Michelin Chabang liste wana ba Loro Mbongo liste wana yaba Werason liste wana ba Chala mwana liste wana yaba Francis Colombo yaba Mulunda Kuluna liste wana bokomi ba komo bango 7 fois boké bo boki na toilette bo tirer chasse jusqu'à notre victoire finale. Bango c'est la Bible qui dit bango bazali molili
bazali molili bazali salite nakobenga milimo nyonso ya salite esimba bango nakofula milimo nyonso ya bututu elata bango bakotambola na moi me bakozala baaveugle bango bakolia me bakotonda te bakotia na mbongo na baposhe na bango ekozala troué bakolala bakozwa pongi te bakozala na kimia te nafongoli lola nafongoli lola nafongoli lola. Ah Congo! Ah Congo! 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 Merci. Congo! Merci. Congo! Congo! Merci à notre... Congo ya Kasavubu! Congo ya Lumumba! Congo! Congo ya Kabila Laurent! Congo ya Ileo! Congo Albert Lukusa! Congo ya Archbishop Coutinho Fernando! Congo ya Bishop Chatumba Charismatique! Ah Congo! Merci beaucoup. wana ezalaki bongo loseba ya Atalaku Chatumba. Toleka papa Botamba s'il vous plaît. Pasteur oyo nyonso toza awa toza na poto awa toza par exemple la pasteur moko azala Belgique à Mouchebele, tout le monde le connaît. Qui ne connaît pas Mouchebele? Martin Mouchebele. Tout le monde le connaît. Mais c'est un monsieur qui est en complicité avec les pouvoirs. Puisque Bakodia, Bakomela, Nakumoko, Ngoimulunda, c'est son frère dans la chair. Likamboyo, ils ont dit Kambabaluba Katite, ils ont dit Kambabaluba Katite, ils ont dit Kambabaluba Te, ils ont dit Kambaba Congo, ils ont dit Kambaba Congo, Mouchebele, Azana Kinshasate, il est ici, il est en complicité. Un homme comme Kibutu, on lui a donné $60,000 à Olive, Moisi à Kabila. À la veille des élections, Olive était ici, mais c'est Kibutu, il est à Bruxelles, tout le monde connaît. Ce sont des gens qui ont trahi les Congo, qui ont trahi les pays. Je n'ai pas m'acharner, Nabango. Oh, tata oyo Chatumba tika motema mabe motema likundu. Yo za koloba pona pasteur Mouchebele. Oyebi pasteur wana Mouchebele abanda mosala na ye depuis kala. Boni oza koyena balokuta ya boye. Bomoni ete tolobi ete liti oyo ekomi ndege soko oyebi ete moto moko azwaka eke ozalaka na rankini na bozwi na ye okoki meme kosite na makambo ya bakombo bata mpona nini kobebisa kaka reputation na ye po ete baya kosala ye mabe. Bomoni ete tata oyo Chatumba soi-disant bishop azali kaka wana mpona kolinga kobebisa reputation ya bato. Nani yango ayebi pasteur Mouchebele te na Belgique? Pona nini ozali na motema ya mabebwe? Bomoni ndenge bino baluba bozali kosala rebellion na bino indirectement na poto. Bobandaki yango na Jean-Pierre Bemba. Bokei kuna na CPI bato bakomi koyembela Jean-Pierre Bemba. Félix Tshisekedi na mona azali mandefu lokola bampole ya mpakasa aza koloba ete pona nini bozali koyembela Jean-Pierre Bemba te makambo ya Jean-Pierre Bemba te. Alors que tata na ye ya Félix Tshisekedi asalaki detu na CPI pona kokende kosolola na Jean-Pierre Bemba aluka po bapesa ye bato. Bomoni ete boza kokotisa rebellion tata oyo Chatumba akosuka mabe. Akosuka mabe soi-disant mosali ya Nzambe ya lokuta escroc. Oyo zo mona moto mobimba za koloba ete ngai naliaka kaka na mbongo ya mabonza na bambongo ya badim. Aye na poto alingi kosala mosala te. Nzambe mude oningolo ba ete Nzambe nde moto alobaki ete yo kolia lisu okosala mosala te na mokili poliaka na mbongo ya mabonza pe ya badim. Escroc moko boye. Pona nini kolinga kobebisa ba reputation ya bato? Pasteur Mouchebele aza kosala mosala na ya bandi yango lelo ta bandi yango kala. Bozali kaka wana pona kotala soki bomoni moto moko azali na situation na ya malamu na poto bino bato ya liboso bozali wana pona kolinga kokosa ba histoire pona ko destabiliser ba vie na bango. Bato ya lokuta miyibi aza koganga pesa ko kanisa ete toza komona moto ya malonga nzoka escroc moko boye aza koleka na nzela liloba ya Nzambe soi-disant bishop. Yo kanisi to yebi propagande toza kosala ba makambo pona kobeta babal na ndenge ete bato ya IDPS baluba batie wana pointe yoko maneti moto moko osala kaneti propagande ndenge babengi yo mopanzi sango mopapa.
mais kosimba te tala toyebi so ete yo nde ozali na milimo mabe mpe nzambe akokonfondre bino kala te bokomona yango nzambe akokonfondre bino bokozala bato oyo olie botambola mitu likolo bokotambola mitu na se mpo na soni papa botamba to continue masolo na biso s'il vous plaît. Il y a un pasteur ici, qui est à Toronto, un pasteur, Eli Kabongo. Eli Kabongo, c'est le petit frère propre du général Mbanza. Général Mbanza, il est de la ceinture des chefs de l'État. Ce monsieur-là, il est à Toronto, il est tout le temps à Kinshasa, en train d'accuser, de trahir les Congolais. Avec Mbanza, son grand frère, le général. Général, je te dis, tu n'as pas beaucoup de jours. Tu n'as pas beaucoup de jours. Tu seras viré. Tu vas pleurer. Tout ce que Mbanza tu fais. J'ai tout ton dossier. Nakopesa. Na émission prochaine. Nakopesa Mbanza. Place au Liaka. Mbanza. Place au Keneke Kovanda. Mbanza. Ba kunyoso salaka. Naisa nango. Leki na yo utaka Toronto. Passer Eli. Oyibi makambozo sala. Je te dis. Nous avons toutes les informations. Le Cola à Paris. Tout ça, Pasteur Mouké. Tout le monde connaît. Je ne peux pas dépeler Papa Mouké, mais Pasteur Mouké. Moutouana et place Oyo. Église de Saki à moi, Yoyo. Il y a comme un peu pasteur d'église Wana. Mais nous savons ce qu'il est en train de faire. Mais Bakokosa, il ne représente rien. Il ne représente. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Les révolution congolaise. Et ça, Chatoumate, je ne représente rien. Je ne suis chef de personne. Congolais Nyonso, Bazali révolutionnaire, Bazali résistant, Bazali combattant. 8 millions de morts. 8 millions de morts. Nikolo ya Mouchebele, 8 millions de morts. Nikolo, il y a passé le Nyonso, Bazako ça la compromission. Écoute, Armama Tunguru, Akoufi, son sang crie. Et puis Cédric, Amitoumi, Makila. Écoute, quand je regarde ici, autrement dans la Bible, dans Genèse chapitre 4, quand Caïn a tué son frère, Dieu dit à Caïn, la voix du sang. Le sang a une voix. Il y a besoin d'un autre de l'autre côté. Oko Bomanga. Oko Katanga Biteni. Mais le sang crie. Le sang a une voix. C'est sang-là d'Arma Tungulu. Le sang-là de Cédric. Le sang de 8 milliers de morts. Oui, c'est dit qu'on coulait. Et qu'on coulait, Nicolas va passer le Nyonsoy. Dans un cas qui s'en avant que tu passes ton message, Bishop Jatumba, est-ce que penses-tu que, puisque tu es un homme de Dieu, nous avons des hommes de Dieu à Kinshasa, au Baebani Batabouana, tous en a Kenza, tous en a Kidziamina, tous en a Sony Kafuta, pour n'entendre qu'à Bakoumisa Touana. Alors, tous en a Moutombo, il y a ministère Amen. Est-ce que Yona Bango, beaucoup de en contact? Est-ce que comportement na Bango? Est-ce qu'ils ont malam ou qu'est-ce que tu dis, beaucoup de en contact na Bango? Batunyo Sozo Tanga Komboana. Même dans le passé, tu as eu mon prédicateur, tu as eu mon prédicateur. Jamais besoin d'implication politique. Besoin d'implication politique place de mon côté. Mais ces gens-là ont été entraînés dans un mensonge, une grande aventure. Ces gens-là, ce sont des grands messieurs dans le pays. Ils ont fait beaucoup. Mais ils ont été entraînés dans un grand mensonge par Ngoyi Mulunda. C'est Ngoyi Mulunda qui les a entraînés. Les noms, Batikali comme ça, il y en a là. Même ces gens-là, Kabila ne les appelle pas. Kabila ne les appelle plus. Quel rôle ont-ils joué dans tout ça? Quel rôle ont-ils joué? Ils ont cru dans l'air, au Mouni. Les gens ne comprennent pas. La Bible dit, les autorités viennent de Dieu. Ils ont cru que Kabila a cette autorité n'était pas une âme. Yango Bakendeki va appuyer Kabila comme autorité croyant qu'elle venant de Dieu. Kabila n'a jamais été autorité venant de Dieu. Alors Bishop Toloba, ko appuyer bango ba pesaki bango mbongo ba kenaki parce que ba croyait qu'il a Dieu. Tout simplement que koto na ba. Mais papa, remoinant ba moneyaki ba pesa bango ba promesse. Ba touana parmi eux, il y a des gens qui ont mangé l'argent, qui ne connaissent pas ça. Et ça veut dire que comme Congo ils ont sous Jacobatam. Ba tunyo so anu tunyo so manger l'argent. Tant que continuez continuez pourquoi? Tant que continuez à créer la sauvons des Congos. Écoute, les Congolais sont distraits. Ils ne comprennent pas ni les signes du temps, ni les moments. Coutinho, Fernando, Archibishop Coutinho, Aténémi, Abilisi, sauvons les Congos. Unilatéral. Écoute, Vision et Utakepa et Amutumoko, il entraîne les autres. Bango, ils n'ont pas voulu soutenir Coutinho. Coutinho. Aujourd'hui, Coutinho est en prison. Qui parle de Coutinho en prison? Mais c'est notre frère. Coutinho, c'est notre sang.
le sang de Coutino et qu'on criait de génération en génération. Atiki Mwasi naye, Atiki Bana naye, Atiki Église naye. Mouta Messani ko s'en bien, Mouta Motema Madame. Lélo, il est en prison, cloué en prison par Kanambe, un garçon de mauvais cœur. Mais je te dis, Coutino tôt ou tard. Écoute, l'idéologie à son moment le Congo, Ezali Yanzambe, Coutino a Kobima na Boroko, Toko Tambo na Coutino na Boko. Mais Coutino, Yo Kabila, on peut diriger Congo te. Coutino a Kobima. Donc, biso to yeba ki mutaza na boloko eza moto a tosi mibe côté. Mbano ko imbula mata de biyo loko za moto minondo ba kozo ba kucho na boloko. Donc moto aza na boloko notamment Révérend Coutino yenda za malamu. Siko bato bazali banda bangonde bato mabe tout comprendre à peu près. Non. Coutino a na boloko pour nani. Coutino a na boloko parce qu'il a eu une vision, il y a sauvé le Congo. Il y a moné bakangelier. Bato bazali banda. Bango bazo ki vision ya ko revendiquer libération ya mboka te montre motafali na ko une église naie à côté bandimi naie. Coutino a été arrêté puisqu'il a vision à sauver le Congo, c'est clair. Il a dérangé le pouvoir en place, le pouvoir des sangs, le pouvoir de Kabila Yanukuta. Le but de Coutino c'était quoi? C'était de prendre le pouvoir. Non, c'était de sauver le Congo. Coutino a qu'à dire que le Bateke dans un président de la République. Quoi faisant? Non, c'était seulement une conscience populaire. Réveiller les Congolais par indiquer terre. Makamo mabele na bango, mabele ya Congo, et zonga na Congolais. C'était ça la vision ya Coutino, mabele. Soki Kabila. Oh, il a dit que le Bateke, Aza Congolais. Continuons à y aller, sauvons le Congo. Kabila pouvait s'élever, puisque guerre est ce qui n'a Goma. Kabila Kokaki, qu'on s'alliait, n'a côté ya Coutino, ba bouté dehors, ba Rwandais. Le quoi de Kabila, y'a beaucoup ça Rwandais. À mon que danger Coutino yenango, ce qui ba Rwandais ba Kimi, na y'a mon de Kangaki Coutino, ce qui Kabila Kanambe, Azalaka, Congolais à solo. Ali n'a qu'à soutenir Coutino n'a dit, puisque Coutino a yaki contre les Rwandais. Alors Bishop, oui, tu as vu mon sien Nzambi na Makambo. C'est vrai que Makambo il y a révérend pasteur Coutino tout le bon ka robé ka tambulu lu ka wenzi mais le cas tu as vu mon Nzambi tant on a vision à Coutino. C'était pas un politique, ce n'était pas un militaire. Quelle était son influence pour évidemment à changer vaguement à Congo? On aimerait savoir. Non, on savait. Na Congo, et ce qui concerne un leader, faisait l'opinion, qui pouvait donner l'orientation. Coutino a été saisi par Dieu. Après ce ton, après cette orientation, il fallait que Coutino soit suivi par ses frères. Mais Coutino a été abandonné par ses frères. 1, 2. Le pouvoir en place, ceux qui pouvoir en place, et c'est là qui pouvoir élu du peuple. Kabila, c'est qui Congolais. Pensez à Coutino, et c'est qui boutait dehors toutes les personnes qui se sont emparées du Congo. Bateli na Congo, bazu ma bene na biso. Coutino a accueilli souvent le Congo. C'était un révolutionnaire. Et ça, Coutino a ce qu'il a voilà, Simon Kimbangu. Tant que Simon Kimbangu est dans Congo. Tant que Simon Kimbangu est dans Congo. Est-ce que Simon Kimbangu a dit ce qu'il va belge? N'a dit comme président? Non. C'était un révolutionnaire chrétien charismatique. Il a reçu un message venant de Dieu. Il y a tout bouté dehors. Batou oye bapaya. Tout ce qu'il y a dans le biso. Il y a un Simon Kimbangu. Bakei kobomaye na Katanga. Nana siki na Katanga place bomumie. Il y a un monde lero. Na yena kandaya. Likambo baboma Simon Kimbangu. Babomaye. Il y a un monde nazali kodinga. Le na représenté ye. Attends la façon na lati. La façon na lati boye. Pour être place nyo soazali. A leader akufakate. Ok. Leader akufakate. Bandeko babolingo na banzete bino moko bouti kolanda ndenge nini makambo oyo touti kolakisa bino pe bino moko bozali bana mikete ba auditeur na biso pe ba to nyonso oyo basili kolanda émission oyo bokoyeba ndenge nini boko juger soi-disant Bishop oyo na ndeko oyo asilaki ko critiquer bandeko mosusu bokoyeba ndenge nini ya ko juger bango po ete bandeko tozali koyebisa bino ete ba makambo ya komba oyo bazali koloba soi-disant komba po na mboka mingi bazwi ba problème na bango privé tango mosusu okanelaka moto ozalaka na problème na moto olukaka ndenge nini ya ko avoir moto wana ozwaka te oke komikomisa combattant po siko ozwa ba makambo na yo privé
o banda kokotisa yango na nzela ya bakomba ta pona kokosa ete moto boye akoperaka na Kabila moto boye asalaka boye pona koluka kobebisa kaka to konuire vie ya moto wana tosi to comprendre ba stratégie nyonso ata Chatumba oyo yo kanisi tango azali kotanga bakombo ya bapaster mosusu ezali nini bazali na stratégie ya nini ke balingi ete tango bakobanda komenase bapaster wana tango bakotanga baeglise na bango barécupere bandimi wana ezali stratégie mobimba mais Chatumba azali koyeba te ke azali kotia mosapi na moto kala te ya kozika soki azali kokanisa ete yenda azali bishop ya solo nzambe ayokelaka ye mais biso tokoyebisa ete zabolo to satana oyo atindaka ye mpo ya koloba n'importe quoi liboso ya batelevizio akozika moto kala te kokosaka bato na kombo ya nzambe nzambe yango na banzi ete asa alembi biso bakongole na ndenge ya kosakana te mpo ete lokuta eleki confiance moya kopesa moto confiance eza te mpona basali ya nzambe mpe bakomi na lokuta ya kosakana te aza kokosa makambo ke biso bato ya radio Zumel 1000 tobengaki ye mpo topropose ye mbongo kaka ye moko moto wana o bato yango bayaki bapesi ngai clé na 1,500,000 mpo ete bakorompre ngai mpona balobi ete bapesa ngai vila na makampani tala bamakambo ya lokuta omoni ntango naye koyoka kaka bamakambo na disqualifie tata oyo nalobi ete oyo azali bishop te azali mosali ya Belzebul moto ya lokuta nde moto ya boye oyo nde balobaki ete Congo oyo biso tolingaki tozala na Congo meilleur soki Tshisekedi azwaki bokonzi nde na makambo ya boye mais tolingaki tozala mpenza mboka elingaki ebeba mpo ete alingaki amemela biso bakulu na baescroc bato ebele na kati ya mboka Dieu merci ayebaki Tshisekedi azwi bokonzi te mpe bambuma mabe oyo elingaki ekende kopolisa bambuma ebele kuna na kati ya Congo etikali awa bandeko oyebi ete eloko ezali kokamwisa mpe eloko ezali kopesa mawa lelo na Congo bato bazali koraisonne kitoko ke bato oyo bavandi ya na poto likambo ezali kokamwisa bato mingi bavandi ya na poto bandeko lokola kanda bayakala barata vi bazwa vi te bango bakanisaki soki bakomi na poto nyonso to ezali kaka na banzete kokende kobuka bambongo banini baye komona ete libanga ya beton ekiteli bango na mutu makambo bakanisaki ete ndenge ezalaka na poto baye komona yango te epesi bango kimpelekese mosusu okomona aza kolela soko otuni oza kolela nini nazalaki na nga na Congo nazalaki na bamagasin na nga ilfale navanda na nga nateki babiloko na nga na ye na poto lelo natikali mpiaka bakoma kolela ebele bamosusu okomona ete aye kotala yo bakoti na toilette yo okanisi ake kosumba okomona kuna na kati azali kolela aza kolela bandeko poto yoko edodokisi bato ebele mitu oyo nyonso bozali komona baliboso ya bakamera ezali mitu edodoki bato yango namonaka moto ya poto soki azali na poto yoki moninga na ye moko atikalaki na Congo areusir vie okomona edodokisi ye mutu mpo na nini mpo ete bango ntango bayaka na poto moto soki aye na poto ayebi ete ngai nakobonga avant liboso ya bato natikaki na Congo ntango akoyoka ete ndeko na wana moninga na oyo tikaki na Congo wana koma bien ministre akoma kosala pembeni ya Kabila echefese mutu okomona kaka ye moto abandi kokosa moto wana boye bango nde boto bazali koboma mboka banini mpo na nini mpo ye na poto oyo azwi te tosi tocomprendre sensi ya liti na bino tosi tocomprendre yango ezali baliti moko ya non fondé bamakambo kaka ya lokuta bokoma kokosela bato ata oyo Chatumba azali kosala ezali kaka bainvention mpona kokosa ezali mawa mpe pasi bandeko babolingo bosala kaka bisika bozali mpe toyebisi bino ete bobosana te bokontinue kotuna bamituna na bino mpo ete jeudi tokoyamba bongo Zakari Bababaswe le grand mola mpona kotuna ye bamituna mpe tosengi na bino bato oyo bozwi deja nouvelle oyo bokomela biso deja bamituna na bino mpo ete mokolo mwa jeudi tokozwa motuna ya moto moko te tokoclotire mercredi ti na minute toclotire jeudi ata okomi ndeko tokozwa motuna te mpona kotuna na Zakari Bababaswe yango na ete tosengi na bino bato oyo bozwi nouvelle oyo bokoma deja bamituna na bino bien avant mpe toremercie bandeko oyo basi bakomi bamituna na bango boyebaka ete toprendre bonne note mpe tobongisi yango tokotuna Zakari Bababaswe
pe bino bato na opportunité botuna po ete date limite topesi ti donc mokolo oyo ezali limité ti mercredi prochain wana nde toclôturer. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Ennemi ya Congolais mosusu te botika kokosa babomi Congo tozongisa makanisi na nsima ya 32 ans wana tokoyeba bangu na Congo. bango bazali na bolingo ya Congo fo banda kobeta bato na nzela to wana bapake na nzoto bien kolata sokoto ya basoda to babenga mutu na kombo kolabo yango te ce n'est pas ça to kofinga président de la République ou bien mama Olive Lembe yango te to changer mentalité to kongwana makanisi na yo na oyo ya ngai soki ezali malamu nde totongi mboka ngai mwana ya Kongo na litala ya mboka nalingi natelema mpona suka Kongo pema ya Kongo eboni bozo te Kongole nyonso asengeli ya telema moto oyo azali na bolingo ya mboka na ye Kongo akolakisa yango na misala na kati na mboka na ye voilà moto ya boye nde tokoki kobenga un vrai combattant biso badiaspora tolamuka na pongi tozali kolala mingi na badisko ya lokuta Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesa na maboko Kongo ekende liboso Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesa na maboko Kongo ekende liboso. un vrai combattant azali kokombata na kati na mboka na ye et non à 8000 km kaka maloba ebele baœuvre emonanaka te ezali na bezo ya makanisi na yo ya malamu ezali na bezo ya makanisi na ye kuna ya malamu ezali na bezo ya makanisi na nga ya malamu soki tokanisi yango mboka ekeli liboso Kongo
Mama congolaise Massawa na Washington. Oli Matondo na Katikali. Mona Bwala. Guy Lucebe na Katia Hollande. Sans oublier Sylvine Dadi, Minou Bembe. Vraie chérie Maman Rosalie. Papa Roger Aye, Bazobanga. Bazobanga, Papa Roger Aye, Bazobanga. Bazobanga, Maman Rosalie Aye, Bazobanga. Bazobanga. Petit bateau, mon fingi bateau, mon petit témoignage à ma béco na mboka. Bola bola, tobengi ye nani ye, bola bola. Bande ko babulingo na bandi duti kolanda emission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bozumel mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.